Mbote fumu. Mbote mingi ndeko Rusaki. Elongo na bandeko balandi banso na bisika bie bazwami. Mokolo lelo zali mokolo le 30 juin 2022. Lelo isali 62 ans que Mboka Congo ezwaki indépendance. Tokoki kokanisa nini na mokolo lelo? Matondo mingi soki lelo tozali koloba mibutuku motoba na mibale ya bonsomi tokanisa nanu bonsomi yango ezali ya solo to nanu emonani te. Bonsomi yango ezali kaka maloba, bonsomi yango ezali kotosama na baye tozalaki na bango na bazalaki kokonza biso to lolenge kani po pamba te soki lelo tokolobela bonsomi elingi koloba bowumbu ezalaki. Soki bowumbu ezalaki tango balobi te moto asi abimi na bowumbu akomi na bonsomi tokolikia eza lokola mwana oyo azali na libumu ya mama na ye. Soki abimi libanda akomi na bonsomi azongaka lisusu na kati ya libumu ya mama te kasi na ebandeli amelaka mabele. Akomela mabele azali koyokana na mama kasi na mwa nsima ya ngonga akokabwana lisusu akokoma komilela ye moko. Kaka na likambo etali bonsomi yango nsima ya kovanda na ndako ya baboti mwana kolongwa na ndako ya baboti akei epai na ye wana mpe eza bonsomi akomi na bonsomi na ye. Baboti na ye bakoki kotiela ye lisusu mibeko te na ndako oyo ya ye. Na lolenge wana totala nanu Congo toza na bonsomi tozotambola na bonsomi to baye bakonzaka biso baye basalaka ete Congo ezala na lolenge oyo yango ezali bazali nanu kokoba kokonza biso. Wana motuna monene opesi kasi ya nondeze pa na yo lelo lobi ete Congo eza na bonsomi te po ete bakokonza biso libanda kasi tomonaki utaki koloba yango roi Belgique Philippe II ayaki awa kasi asili kozonga tomoni lino ya Lumumba ezongi tomoni makambo ebele ezali kokoba toki koloba ete Congo ya solo ekokende na kimia bonsomi na ye. Ezali etumba oyo ezali kobundama po bonsomi ya Congo etosama kasi kino lelo bonsomi ya Congo etosami naino te. Koya ya nkumu ya babelge awa na mboka na biso ebongaki aya koloba ete baye kobongisama ye bango babebisaki. Baye kobongisama ye bango bazali kokoba kobebisa. Baye po ete bonsomi ya Congo emona na solo. Pona likambo etali boye ya lino ya Mbuta Lumumba. Ingeta ezali esengo makasi pona biso pona lino ya Mbuta Lumumba. Pona nini tokoloba ete ezali esengo makasi pona biso po pamba te ebele nanu yambo baza komituna lino yango yango to yango te ya ye to ya ye te biso tolobi ezala ya ye to ya ye te ezala yango to yango te ezali yango. Pona nini tokoloba ezali yango po na boyebi ya solo solo ya likambo biso toyebi Mbuta Lumumba bakangaka ye. Bakangi Mbuta Lumumba. Mbuta Lumumba oyo azalaki mokangemi bayaki na ye na Kankokolo balongoli na Kankokolo akei na Camp Ardi oyo lelo ezali Camp Colonel Ebeya na Mbanza Ngungu balongoli ye wana akei na Bulambemba kolonga na Bulambemba akendeki na Katanga. Na Katanga na tango yango Katanga ezalaki kokambema na gouvernement central ya Congo te kasi na État sécessionniste to bamikaboli ya Katanga oyo président na yango ezalaki Moïse Tshombe. État
to ekolo oyo ba belge bakelaki oyo bango moko pe bazalaki kokamba kuna na lolenge oyo wana tomonaki na bokangami ya Mbuta Lumumba elongi ya Gilbert Mpongo mwana tata ya Pongo Love azalaki mokonzi ya sécurité elingi koloba likambo ya sécurité ya Congo ya tango wana ezalaki parmi maye Mbuta Lumumba akangamelaki soki Mbuta Lumumba biso toyebi azali na Katanga à partir ya état sécessionniste ya Katanga oyo ba mindele bazali ko diriger ba belge bazalaki ko diriger na tango ngo wana eke toyoki mokolo moko balobi sango te Mbuta Lumumba azalaki assassiné te Mbuta Lumumba ko ozala assassiné te po aza na maboko ya l'état aza na maboko ya l'état congolais na l'état belge na état ya Tchombe. Alors mutu aza na kati ya maboko ya l'état pisi akangami akoki te kozala assassiné au moins exécuté. Donc Mbuta Lumumba azala jamais assassiné du moins tokoki koloba azalaki exécuté. Wana tozali kozongisa histoire ndenge ezalaki parce que na matière ya droit Mbuta Lumumba lokola azalaki déjà mokangemi na maboko ya l'état liwa na ye ekozalela lolenge kani Mbuta Lumumba baza kosambisa ye na Belgique azosamba na Belgique sans que ye azala donc elingi koloba Mbuta Lumumba bakondanaka ye na Belgique par défaut bakondane ye na condamnation à mort yango esalaki sikoyo ke ntango Belgique akondane Mbuta Lumumba sikoyo lokola condamnation ezalaki na peine capitale pe condamnation à mort il faut baexécuter ye na ndenge wana exécution ekosalamela wapi bakendeki na Katanga epai ya Tchombe. Tchombe aza kaka étiquette parce que monsieur Guette na monsieur Swed oyo alakisi linu wana elingi koloba bango wana baburo eno bassassin baburo oyo baexécutaka Mbuta Lumumba. Bon biso peuple congolais biso na religion africaine biso bayindo tolobi biso toyebi Mbuta Lumumba aza mokangemi bakangaki ye esengeli asamba toyeba ntina bakangelaki ye toyoki kaka na babelge oyo te Mbuta Lumumba akufa akufaki ndenge nini abelaki ezalaki ndenge nini te plus tard bamonisi linu eke komonana na Belgique elingi koloba bato bayebi nzoto ya Mbuta Lumumba esika ezali to esika Mbuta Lumumba azali eza babelge bango moko bandimi ete linu oyo baza nango eza ya Mbuta Lumumba tokoyeba akabelaka bango yango linu wana bazwaki yango ndenge nini abelaka maladi ya minu bakendaka na ye epa badentiste balongoli linu wana bongo nsima bango bazwi yango ezalaki na lolenge kani abundaki bitumba babukaki ye linu bango nde bakolimbola lolenge bazwaki linu wana bongo biso tokoyeba kolandela bango Mbuta Lumumba na Mbuta Mpolo na Okito eza lolenge kani bomoi na bango po babelge badirijaki Congo na tango yango badirige état sécessionniste ya Katanga na tango yango. Alors soki lino ya Mbuta Lumumba eke komonana epai ya babelge bandimi ete bango bayebi esika kani Mbuta Lumumba azali esika kani babombaki ye biso Congo indépendant oyo Belgique a reconnaître le 30 juin 1960 que Congo est indépendant et comme une indépendance nango na souveraineté nango nationale et internationale. Alors wana premier ministre Nabiso, premier ministre Nabiso en fonction
soki balobi Kasavubu alongolaki ye eza na texte moko te oyo Kasavubu asiniaki to akomaki mpona kolongola Mbuta Lumumba ezalaki maloba verbal. Mbuta Lumumba pe a répliqué verbal. Donc balobani Mbuta Lumumba ko se référer na constitution, Kasavubu ba se référer na constitution, tango ba se référer na constitution bango mibale Mbuta Lumumba lobi biso topesaki yo Kasavubu ba voix to retirer yango ozali sous présidente. Alors kolandela motindo wana lokola yaki manaka ya ba Belge nde Mobutu ayaki kokota na kati po neutraliser bango mibale batie Mbuta Lumumba na résidence surveillée. Alors kuna siko Mbuta Lumumba a s'évadé. Omoni balandi ye bake kokanga ye fugitif. Tokendeke pas à pas fugitif akangemi azasiko na maboko ya leta. Hein? Le kwazana maboko à l'État. Il faut samba. Natanga ngo prison ya makala ezalaki. Il faut samba. Ce qui a salaki atteinte na sûreté de l'État par rapport ya nini. Ozomona parce que ba service à sécurité kotaki lokola tolobi elenga Gilbert Mpongo ezalaki. Donc tokoyeba nanu Belgique azwa lino wana ndenge nini yenda kolimbolela biso mais biso tozongi na makambo ya indépendance na biso premier ministre na biso nde wana tolingi toyeba batia ye wapi na baninga na ye Mpolo na Okito. Donc dossier ebandi nde sikoyo lokwa tomoni trace ya lino po trace ezalaki te trace ya lino Mbalo okokoma mikanda po na mikolo eleka toyebete Papa Nkusu na elongo na Vuvamu bokomela ba ambassade ebele na otali situation ya mboka na biso ba correspondance ezali même na MONUSCO. Est-ce que Mbalo ya Lino ya Lumumba est-ce que Vuvamu en tant que religion baindo bokotelema po bokutuna ou bien bokotika eza famille moko nda tuna te omoni masolo wana yambo nanu ndenge tozo solo na bino boye tosi toutayi kokomela lisusu ba européen pe pape kolande la situation ya monde ndenge ezali depuis mois d'avril toutayi kokoma hein tokomeli bango kobanda mois d'avril situation ya mboka oyoyo na ndenge date ya koya ya pape ezalaki tomikomelelaki pape makambo na ye likambo ya Mbuta Lumumba tozelaki po soki tomikomelelaki bango lino elingaki eya te tozeli eya bongo siko tolimbolela bango mayele mabe oyo basali nzoka basali bozoba po sikoyo bango bapesi lino epai ya bana tosepeli po bango bakanisaki soki bapesi na leta bakokima contentieux yango wana bapesaki na bana basali mayele ete tosala matanga nzoka babosanaki un exécuté basalelaki matanga te bandela Papa Nkusu olobelo koma motu yawa okoza mpete moto liboso akoloba yango po depuis tobandi koyoka ba discours ya bato bakoki koyeba te outi kolobelo koma motu ya okozongela yango po bato nyonso balanda olobi un exécuté basalelaki matanga te parce que l'État a autorisé matanga wana te wana nanu tobandeli place wana. Donc Mbuta Lumumba lokola azalaki exécuté selon ba Belge bako autorisé te nanu liboso nanu matanga ya mibale lokola biso na ngambo na biso exécution eza illégale ozomona parce que Mbuta Lumumba a mérité que exécution te parce que azalaki fautif te azalaki peut condamné te quelque part mais disons toloba azalaki te condamné epai na biso mais ba Belge basalaki makambo na ndenge na bango alors pona biso na Congo oyo wana esalemi familial omoni mais Congo en tant que Congo religion africaine en tant que Afrique ya bayindo Mbuta Lumumba
tokoki kolela ye te, tokoki kosalela matanga te, kasi mokolo makambo nyonso ekosila tokosalela ye nde fete. Héros national tokosalela ye fete na babrave na ye oyo bango bazalaki na ye Mbuta Mpolo na Okito, tokosalela bango feti mokolo dossier oyo ekosila. Donc papa Nkusu matango salemi deuil national ekosila mokolo elo mokolo 30 juin po ete ba décréta ki corps ya toko ba eteni ya nzoto ya lumumba na palais du peuple ba kongomane ba institution ba tunyoso baleki kuna papa Nkusu akende kotala ngote. Soki na kena agréé matanga ngana ko agréé matanga te parce que Belgique a pesi biso baindo preuve que ye motaboma to azali na Mbuta Lumumba pa na ye. Bongo juge soki tozwi preuve to sala matanga na preuve ezala te to sala matanga te. Omoni tozalaka na makambo na mboka na biso o na lobaka to sololaka malamu po toza na problème sérieux na monde mobimba. Congo eza n'importe quel mboka te. Eboyeba ke mindele bazosala eloko moko bazokima contentieux. Mais nzoka bakokima ngo na physique kasi spirituellement bakokima yango te. Parmi makambo ya minene oyo ezali kokanga Europe oyo ekokondane Europe ezali contentieux wana. Donc tokoki biso kondima te Congo asala matanga. Du moins Congo ayambi famille ayoki sango po ezalaka nango kuna babomi l'état lobi ba exécuter mutu lokwa toyoka ba exécuter ba papa Bamba babomi bango bon famille akolela pona mawa. Mais biso Congo en tant qu'état oyo premier ministre na biso bakangi ye illégalement jamais toko kosala matanga parce que tosali matanga esili vengeance ezate tosala matanga te tokolela bokoko biso baindo soki moto ba exécuter to pe moto babomi basalaka nano ba enquête après nde bobimise bembe pona kolela mais boko le bembe te aussi longtemps nano bosisi te koluka boyeba nani abomaki nani asala boye yango wana to biso tolobi elembo ya nzoto Mbuta Lumumba tozongisi matondo mingi lokolo ekomi pe bake kobomba ngo preuve wana o tobombi eza preuve yango tokobrandir tokolakisa mokolo oyo lokwa tokosamba na babelge elala mbula boni likambo wana tokosamba yango likambo ya Mbuta Lumumba Mpolo Okito na basusu babelge bakimi na bango te. Omoni momoke na otali Vuluzi Kimbangu yepe toka bakangamaka asambaka est-ce que yepe babomaka ete oliwana ezaka ndenge ni wanzaka histoire Fumu Kimbangu baboma yete po ye kombo na bango kavondo ako do bakoboma yete Fumu Kimbangu baboma yete tangu 30 ans ekoki Fumu Kimbangu bakendeki bamibimisi bakena boloko kuna nde sika mibetelaki na panzi pe azongi kasi eloko oyoyo ezali contentieux ya biso na babelge pe na bamindele mpona Fumu Kimbangu kokanga ye kokondane ye injustement pe kovandisa ye na boloko ntango molai lisusu kokanga mission koboya biso bayindo tozalela na ya biso mobikisi tokotuna mindele nani apesaki bango droit wana nani apesaki bango ndingisa wana po bakanga mobikisi na biso bakondane pe bapimela biso botata mokele wana nde tozokoba na bango. Voilà papa Nkusu Fumu Nkusu tokomi pratiquement na suka
ya mituna na biso po ete mokolo lelo ezali mokolo moko historique 62 ans mwana abotami akokisi 62 ans aza so mwana te akokola mais Congo yango ndenge okomona mpona kosukisa mpona ni pasi eza kokoba se kokoba nzala eza kokoba se kokoba lobi tokaki ete Egypte Afrika ezalaki esika o mindele bato ya ngambo bazalaki koya koluka bilei mais biso atokoma sikoyo nde konyokama bango nde baza na bilei moto nyonso akomi kolota kokende poto po ete kuna nde lobiko te to boyebi ti lelo bowumbu ezokoba nano soki lelo tolobi toza na nzala toza na pasi mpo nani tozwi bonsomi te yango lokola tozaleli na bowumbu ezolingisaka bilenge ya biso bakimaka Afrika mpona bakendeke kuna mpe baza kaka bawumbu. Congo ezali nanu ti lelo considéré lokola boutique ya baimpérialiste ya babelge tomilela te kasi tobunda nde mpo tozala na bonsomi babelge batosa lokasa ya le 30 juin 1960 congolais nyonso ayebaka malamu ete pasi na ye ewutaka na colonisation belge pe occidentale tozozongela tokolikia na ntango touti kozala na régime oyo euti koleka toleki na batelevizio tobeti ntango wana bokosama te tonyokwamaka te na maboko ya bakonzi na biso po bakonzi na biso bazali considéré epai ya bamindele lokola bakapita ya prison donc soki baprisonnier bazonyokoma na kati ya prison kapita général te moto anyokolaka bango kasi oyo azonyokola bango ezali système ya leta oyo akangi bango. Alors soki bolingi bino baprisonnier bozala malamu po buka mire ya prison bobima na prison po bozongela bomoi ya cité bomoi ya mboka oyo ekoki. Alors bondimelaki ngai te bolobi te azalaki kolia bambongo boye toyebisaki bino tokoki kochanger badirigeant autant de fois tant que système ebongwani te tokokoba kaka na pasi yango ingeta lelo bozolela nzala lelo bozoloba boye tolobi na bino ezali président Chilombo te moto azali na base ya pasi ye te ye pakuti siko lokola bozwi ngonga ya kososola ete ezali badirigant te kasi ezali système totelema banso tobundisa système soki tobundisi système tobundisi babelge nde wana ndeko na ngai tokobundisa système néocolonisme ndenge yo moko olobaka yango bakimi me bandeko babatemesima bandeko na biso baindo est ce que bandeko na biso baindo oyo na néocolonisme yango nde ezali kocontinue bakoyoka yo mpenza mpo 62 ans ngo bayokaka te bakoki koyoka te na 62 ans kasi bakoyoka na pression ya tata mokele mpo tozoyebisa bino bamindele bazobetama bakobetama kaka bakosala bango d'abord saisi parce que Europe ndenge eza wana na ndenge etongami wana ezali bien volé sikoyo tozoyebisa bango bazongisa na malembe baboyi alors l'état spirituel akosala saisi wana mpo bazongisela biso bomengo na biso na bolamu na biso oyo mundele ayiba lokola biloko wana ekenda etonga bandako esala nyonso alors na mokuse ifo batumba yango ifo baboma yango yango wana na buku na bango balobaki moto ekowuta likolo oyo ekotumba bango alors bokanisa bino moko ke babombo nyonso basali soki bakobanda obetela yango ndenge nini kasi banda outa likolo ezokwea na Europe te ezopanza Europe na Amérique. Donc bino bakongolais ndeko Rusaki nabayoka te
lokola ezali mobeko ya tata mokeli ke po Congo to bika il faut Asie enfin po Afrique bika lokola Europe atingami na mandoki akangi économie akangi biloko nyonso siko il faut Europe ebetama ce qui betami ekufi babomi Europe Afrique biki po ce qui Europe akufi te ce qui Europe apanzani te Afrique ekozalela epasi po elengi ya mafuta nzoi esi etondeli Europe tala lelo Europe azoloba nini ke akotikela Asie Afrique te donc tozali na bitumba biso bazowela biso entre Asie na Europe alors siko na kati ya kowela wana biso siko tokosepela nini Asie abimisa biso na bowumbu ya Europe mais tango tokokende po ye pe mayele ne mabezali soka bimisi biso akel lisusu kotia biso na bowumbu na ye biso siko tokozela na tobima so tokomi na nzela totuna ye okena biso wapi te biso toza condamné ya kozalaka bawumbu ya bato te tata yoka négociation soko lingi biso mbalo tokende su bowumbu epai mosusu te tomilela te tobundande matondo mingi tokomi na suka peut-être message moko na baindo nyonso bakolanda on a ko rappeler que tokolanda na mikila bapaya tozani na bouquet Canal Plus deux bouquets Canal Plus Europa na o Afrika et puis partout esika o baindo bazali ya solo bakolanda na bokebo na ngongo matondo mingi na koloba na bango boye na tango nyonso mundela bomaka baya biso ndakisa ndenga bomaki Muse Kabila bomi Mbuta Lumumba babomi Sankara basamora Machel tokosenga na bino bayindo botika kolela bahero balela bango te bavanjaka bango pe bapesa bango lokumu soki bozolela mundela azoseka bino alebi bon sa banga na bando bomakaka bango batiaka maboko na mutu kasi botelema totelema mpona koloba na mundele trop c'est trop na lelo lokola lino Mbuta Lumumba ye moko ya bapreuve tomilengele mpona contentieux ya biso na bango bamindele lelo le 30 juin congolais nyonso esika azali azoyoka biso tozoloba en tant que chef spirituel nde nazolobela na lolenge wana mokobi ya mosala ya mfumu Kimbangu ya 1921 nde nazolobela na lolenge wana banso tozwa mokano ete lokola lelo eza le 30 juin tozonga siko le 30 juin 1960 lobi ekozala le 1er juillet elingi koloba tobandi bomo ya indépendance tobandi yango lobi ngeta tobandi bomo ya indépendance lobi le 1er juillet alors toyebi ke mundela kepa na ye biso totikali soki likambo tosolola kasi bapesa biso benjonction te alors tosengi na parlement na biso tomi considéré parlement ya indépendance tosala siko mibeko loi fondamentale belge ezala annulée mais tosala mibeko à la congolaise à l'africaine donc au lieu tosalaka mobeko ya 1945 tel que modifié mais ce qui base ezali ya bamindele eza époque coloniale bon bokoloba mobeko yango eza continuité ya colonisation donc il faut toboya eza lokola boulevard du 30 juin ezalaki boulevard Albert Ier sikoyo soki tochange yango kombo babelge balobi me biso batotonga yango te donc eza ya bango soki tobengi bachinois baye batongi to babongisi nde kaka bazo réparer babelge balobi boulevard wana eza kaka ya biso bachinois balobi te biso bato tobongisi bango balobi biso bato trasaki mpe tobongisaka esika wana ezala
nzela bokoloba nini. Donc kobongola identité ya Congo ekolinga koloba ete tolongola Congo na lolenge oyo ba Belge batongelaki. Tobuka Congo ya ba Belge, tobuka identité ya ba Belge, tobuka architecture ya ba Belge, tobimisa Congo elongi ya sika, Kinshasa ya elongi ya sika, elongwa Kinshasa ya Léopoldville ya Léopold D. Donc lolenge wana ndenge wana constitution ya mboka bolongola mibeko nyonso ya ba Belge bosala constitution ya sika. Et parmi ba point ya kosimba loi obobengaka loi bakajika par défaut, hein? Loi bakajika par couverture. Loi wana eza 1885 na Berlin. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État indépendant du Congo, propriété privée à Léopold D. Obayeko pakole la bakajika nini kazaka bayeko la tse kazaka ya pamba. Donc les sols et les sous-sols doivent appartenir aux autochtones. Bakolo mabele. Alors l'État a collaboré na ba autochtones pour na kobongisa par ya autochtones na droit ya taxe ya l'État. Mais autochtone kolo mabele kolo matière ndenge bosali na loi foncier oyo ezosala ke liboso ayant droit moto abimisaka moto asedaka mabele epai ya motu nsima leta yo oye kosala koye kolégalize sécession wana epe pardon cession wana nsima nango ya kolégalize yango nde okoki kopesa bacontrat na bacertificat. Donc lolenge wana pe mabele ezala na maboko ya autochtone na se ya mabele négociant nyonso akoya alors asololi na bino par ya autochtone ekozala nini, alors par ya l'État eza nini, par ya exploitant pe ekozala nini. Na ntango wana botalaka bino moko ndenge nini congolais akozalela riche makasi na bomengo na ye. Matondo fo